Ken akile kubwaka nguna ngundu zo simba te ba tedi ebul bwaka nguna na defa ne ba jazz bazwa mukanda Ken akanteka kokelo ba munoko kaza defa ba opese mukanda nzoka batindele ba tester na poto kuna faut ba tester oti aujourd'hui kana munoko bo defa papa batindela Ken 3 testeurs na journée moko Ken abele boroïde Même la feuille biso. C'est internet, hein, baby. On revient. Depuis na ya poto na solo na sarati. Na on a kutana pe na sarati. Ba prince bakali. Ata to swanaka. To zalaka na biso binemite na ba prince bakali. To ko swana lelo to kangela ni kana me lobi to benga na ya ndeni. To bosani pe. Bajaz Kavulu to benganaka bamige nyema kutu mige nyema na forma inga liwa ya Rafi Ntumba jo wakufaki mige atuneske za solo poto benganaka na bamige ba Ramses to za ba kamaradi pena to benganaka makasi saranga na to benganaka te sara ya poto oya kota kati Belgique siko yebisanga siko makambo yo zolo ba oyo est-ce que on peut supporter la preuve dans notre émission là qui sa preuve nana to sola na numéro nini to sola jour nini depuis na ozo saka na moto moko boye ba champagne eza na ndako na ye ba vin ba whisky ba biloko bele boye yo mobali na yo pamela boye yo ifo fingi batu na internet ofingi ndozi mbongo sombeli ya kosombela sava kosukole fo sombela ye yozo saka na mobalo azomela esila te ezebele pe mutu azolobela ba bêtise aza mutu oyo amela pena biloko oyo ya poto asombi yango na poto pe azomela yango wapi na kati ya poto Nakamo abino fort. Bato a provoqué baza ebele Suzuki Luzubu mswazani na ndakutie na poto ko provoqué ye. Ko provoqué na son nono azana ye wana disponible ko provoqué ye. Poni bo na place a kota te po ani mutafandi boye pena na via poto boye. Kofi akamwa ngai Jiba okamwa ke bakitsa boye ngaku na kinga na ngote na bino ba teti boza pena ba teti bo toucher na muto bo toucher kaka courage na bozo kaka mutu mo fale okamwa bi bakintsasa zali bote kuna komi boye ba lix ebele boye ba fa makasi ba fale ba okamwa na bino bo toucher ka dans le temps où on touche les caca, bino pena ba senzi. Ken akile kubwaka nguna ngundu zo simba te ba tedi ebul bwaka nguna na zola na bandela boka. Ken akile kubwaka nguna ngundu zo simba te ba tedi ebul Ken. Voilà, merci beaucoup bandeko nyonso tout au besoin d'abiso partout à travers le monde. Vraiment, le toza samedi le premier jour de outil enterré Ser Nabiso, concert Nabiso, Rafi Ntumba, Watiki Biso, Namawa, Namutema, Kotala, vraiment, cérémonie ndenge leki, vraiment, merci mingi na bande konyo surtout, il y a délégation au Boutagi Paris, Boyaki, consoler ensemble na bande konabino à Belgique. Vraiment, merci mingi na Tracy Prombelenga, mobile ya Biodé Diasuka, na monaki boyaki, merci mingi na Jazz Kavulu, oazalaki wana. Fimbo na fimbo zala représenté par Ndeko Gilles Botalatala, merci Carlos Mujani, oyaki pe na matanga, merci à Blaise Wanga, merci Bandeko Nyo surtout, merci Dajo, merci na famille, merci
bandeko nyonso tu ya Liège, bandeko nyonso tu pe oboutaki de partout pour na ko l'ensemble na Libota Presse. Vraiment merci mingi. Premièrement, nako senga bandeko nyonso bolimbisi pour na absence parce que je l'ai boté la zalaki wana na moni image moko maître cérémonie azotu na meken pe na mona nite ndenge nini toza na kati ya mboka ya Belgique. Na kopesa mo ba raison moke Raphaël Tumbazali concert oyo to bandi ko sola na ye kaka na poto te aza concert oyo tozalaki ko bengana na ye to sololaka trop depuis Kinshasa boyebi tokuta na ye pe na ba Turquie oyo ezali neti troisième mboka tofanda na Raphaël Tumba. Premièrement soki absence ya Ken Piane Salami bandeko oyo bafandaka na Belgique bayebi lisolo oyo na loba soki mutu azela mbila quartier na pesa ba définition mingi te mbila quartier soki ozela ye bato baolanda bayebi soki oza okomisi na adresse ya sika soki passage ya mbila quartier leki nanu te oza na droit ya se déplacer musika te. Premièrement ba raison nanga oyo esali ke namonana te na matanga ya Raphaël Tumba yango wana je pense bandeko bazaka na Belgique ba comprendre yango moi mieux par rapport ya bandeko bazaka la place msusu da mbila quartier ça veut dire mbila quartier donc ce gars lekina nous au moyen au ça la déplacement exact en tout cas Patrick Kalombo na peso bambote na Patrick Longiti mabana mos parce que awa na mos tozana ba grand porte ba restaurant tam tam chez Wando bazali ba vieux oyo basoutenaka ba Ken pia na ba vieux Luzo Mbata bolanda biso de partout. Na journée ya matanga kindoki ya batu ya presse ezo continuer kaka. Masolo ko beta za ebele neti journal lelo za journée to beta ka ndenge ba kundi Raphaël Tumba to sa lango ba analyse ndenge l'équipe parce que ndeko na biso atiki biso akokisa pas même 40 ans atiki biso ça veut dire liwe pona ba jour na eponaka nango jour na ngonga koyela yo te eponaka mpe age koyela yo te misusu abotami lelo akufika lelo misusu mpe bakutana na bamalchance ake kobota mwana bimi mama akei donc liwa ya motu basalelaka yango feti te liwa ya motu basalelaka yango feti te namona bandeko mosusu ya internet tomoni ndeko na biso oyo ya TikTok Magalilo Mama na pese bambote place azali Magalilo Mama oyo ezalaki moma ya kosala guerre na batu oyo bazo participer na matanga te ezalaki moma ya kosala guerre te soki bosalaki cotisation ya bambongo mpona matanga ya Raphaël Tumba soki bolobaki noto kopesa te parce que namoni neti bandeko na biso bokanisa neti mbongo oyo bokongolaki soki bopesi te mbongo ya kundaka Raphaël ekozanga lelo soki ngai naza ndeko ya Raphaël soit soki naza mwana Raphaël bona ndenge mabe te napesa exemple par rapport na nga msusu mbongo wana cotisation wana oyo bino bokongolaki soki boye nango msusu na part na nga na oboya na oba te komi boboyaki kopesa tozalaki na besoin ya mbongo peut-être botikala nango kasi libulu ya ndeko na biso Raphaël Tumba peut-être soki makoki moko boye bakisamaki peut-être bana basaele bo clôture ya karo tomoni ndeko na biso batimoli libulu bakotisi ye kaka ndenge mabele ezali je pense nzoto ezongaka mabele ata batiango na bakaro makambo nyonso ata basali dala kitoko batie nzoto ezongaka mabele mais soki bamoyen ezali tomonaka bandeko ebele balukaka dans letongami batie ndeko esalaka toujours bien na makoki oyo esengaki esala matanga eleki nango mpe bien. Moi je pense bato mosusu basalaki polémique matanga Raphaël bato bazoya te matanga Raphaël mpiaka awa na poto surtout na mboka oyo Belgique bato bazalaka très occupé na misala bato bazalaka beaucoup plus libre ba weekend samedi dimanche yango bomoni jour ya enterrement makelele wana ya boyeboye makelele wana tikali kosalema te vraiment bandeko nyonso tu oyo bokozwa bana Raphaël bozwa bango pena neti bana na bino kaka boboti bolingo bopesaka bana na bino bopesa bana wana Raphaël Tumba
opesa bana Rafi etumba bolingo wana Rafi nazalaki ya ndeko na biso ya mwasi o akimaki souffrance bapasi oyo ezoleka na mboka na biso Congo aye koluka vi awa asali effort aye na bana ye bazwa ba risque ya okatisa banzela mai bayeka koluka vi ndenge mutu nyonso to alukaka parce que soki mboka na biso na ba diamant na ba cuivre o nyonso to toyokaka soki ezalaki pena respecter soki tozali na bakonzi moko boye oyo baza na souci na biso je pense que biso nyonso tu tolingai tozwa ide ya koya kofanda na bamboka bapaya te toyaka bamboka bapaya moto andimi ateka ta famille ndimi eteka ta lupangu babimisa bana bakende luka ta vili libanda mpo badirigant na biso baza mabe badirigant na biso baza bato kobetela maboko te badirigant wana bazomerite un jour kotumbama moto mpona kimotema mabe konyokola peuple congolais nzala souffrance ezotinda biso tokende luka vi place mosusu nzala na souffrance etinda biso tokende luka vi place mosusu mboka wana justice eza te justice na mboka wana ezalaka mpona bariche biso bapauvre tonyokwamaka makasi biso bapauvre ozala na raison te oyebi ke soki ozwi problème na riche yo kaka okozala condamné yango etindaka biso tokenda te na bapays ya mibeko oyo bakoprotege yo ata mboka na biso liberté d'expression eza te soki olobi mwa moke yo komi nde moto ya babiro nde babanda koluka yo partout ozotambola bazoluka yo batia vi na yo mal à l'aise bamabe nyonso to ezoleka na mboka na biso badetournement nyonso to ezoleka na mboka na biso bamabe nyonso to ezoleka na mboka na biso biso bapanzisango moya kofongola mbanga eza te parce que oyebi place okosukela na mboka na biso ata moto azoyiba baminere ata moto ayiba mbongo ya leta ata moto ayiba mbongo ya baso de mouton bino mokanaka monoko mpo ye aza na bato ya minduki tout autour na ye soki omoni liwa Rafi Ntumba oyo esalinga motema pasi Rafi Ntumba soki azalaka sud africaine peut-être alingaki aluka kokatisa bamai oyo te ayo alukaka avi na poto Rafi Ntumba soki azalaka ata sud africaine oyo mosusu ero aza nde na mboka na bango kuna aosala vi na ye tokos kaka na moma matanga bandeko na biso ya mitema mabe oyo bato batindelinga bavideo ya émission esalami lelo ndeko na nga Sara Tola jour ya enterrement pena ya Rafi Ntumba bino bokoma olesa pena mibali na bino bajigolo wana botia na bapale bambongo ya masumwa mwana mwasi youtuber ya monene mpe ya mboka na biso ozwa jigolo moko boye okoma kobokola obenge mpe mobali na nga mobali oyo olesaka ye osombelaka sous-vêtement osombelaka voir même lipa ya ntongo mobali oyo ofutelaka courant mobali oyo ofutelaka mai mpo asokola fo yo futa snail mai mpo yazwa ndenge ya kosukola na brosse à dents mobali ayebi ata ndenge baluka mbongo asomba brosse à dents te bobenga mibali ya bongo ke nga mobali na nga mobali moko boye oyo leketu apesaka batémoignage ebele ndeko na ngai Sara Tola video oyo batindeli nga esali nga na somo lokuta oyo bino bokomi nango na réseaux sociaux ekomi na kobangisa nga boko boza bandoki ya butu te me boza bandoki ya moi Sara Tola oza na kindoki ndeko na nga mwasi oza na kindoki yo pena olokaka yango mobali ya malonga moyazwa yo eza te yo ifoluka mobali moko azotula na okese moko boye okendazwa pena mobali moko boye abeta na okese oyo eza na ebandeli okese ya héritier na debi parce que okese ya héritier lelo ekomi ndenge eza mais mama okendaka kokutana na jego okese ya héritier ezali na makambo te bino bafi ya boye boya bato bokovivre na babi na file bafabrigaz ozwi diego wana nde ozwa ye neti puku no moko bola olesaka na ndako neti nyau moko boye
bokolaka na ndako dieu akoma neti mbwa moko boye oyo osombelaka biloko vrai garçon akondima te azala humili ya bongo ke fufu balambelaka yo lipa basombelaka yo bien kokosambwa makasi soko opekisa mwasi na yo vi akosela bato makambo to kosambwa mabe biego lekechu nakosenga ye bavideo ebele nakosenga lekechu bavideo ebele ya biego soki sara azosakana na ngai sara soki ozochange te na vie oyo nakolakela yo mabe makasi soki ozochange te nakolakela yo mabe makasi keba na ngai wadi premier jour nga nazwa yo na memo internet nga naza neti papa na yo mwana satanaka na papa te soki papa biologique na ye makambo elobaka na ye makambo oyo obebisaka réputation na ye malédiction na ye ndenge ekangaka yo te nga naza papa na yo ya makambo ya mosala ozosala oyo soki nalaleli yo coussin ezala mabe makasi boka makambo oyo sara to azoprononce na monoko na ye bana basi oyo pena baza yango nga pena naomona na Congo fali ipupa azomata koleka congolais nyonso parce que oyo bakoselo makambo nzambe mpe akofere avance yo akonfonde kaka bato boyoka akile kubwaka ngunda nguni zosinga te bateli ebul bwaka ngunda na zela na bandela boyoka akile kubwaka ngunda nguni zosinga te bateli ebul Ken akile kubwaka ngunda nguni zosinga te bateli ebul bwaka ngunda na defa ne bajazi bazwa mukanda Ken akancheka kokelo bana munoko kaza defa ba opese mukanda nzoka batindele ba tester na poto kuna faut pas tester autre. Aujourd'hui, quand on a papa, batindela Ken 3 testeurs na journée moko. Ken a bel hémorroïde. La blague biso. C'est internet à mes baby. On revient. Bon, Ken a dit singa azana des fois asala on kapona kanda. Ouais, ça va ba c'est quand des fois. Bon, on aime to weba. To longola. Ba si ba misatu déjà ba komi. Otangi Karine Mokonzi. Gloria te gloria ni kama mibadi makasi. Olobaki na kesi nzora na nani? Na sikoyo kotala mutu moko boye aza père responsable yo ofandi na yo kaka obule kino obule na yo kaka kino nakende kokosela Ken makambo Ken alobaki boye Ken alobaki boye bandeko na nga namoni parti oyo botindela ngai ebele omoni bato mosusu bape maboma mutu neti sara nga soki naboti mwana ya boye nakokende osimba kisi ya makasi mpo nalekisa ye mwana nga soki akomi na comportement boye nazonga pena Équateur place ilobeso okende osimba kisi ya kata fumbwa soki mwana na nga naboti okomi na baniveau boye en tout cas Équateur mambenga pena oyo akati mwana azomerite prison ya monene makasi na mapopo oyo alobi sara oyaka poto oyaka okotaka ti Belgique siko oyebisanga siko makambo oyo ozoloba oyo estce okoka kosupporte bapreuve nango ke babiso lakisa preuve ngana tosolola na numero nini tosolola jour nini depuis na ya poto no na solola na sara te nao nakutana mpe na sara te baprince bakali ata toswanaka tozalaka na biso binemi te na baprince bakali tokoswana lelo tokangelani kana me lobi tobenga na ya ndeni tobosani mpe bajaz kavulu tobenganaka bamige nyema kutu mige nyema nde forma nga liwa ya Rafi Ntumba jour akufaki mige atuna eske za solo po tobenganaka na bamige ba Ramses toza bakamaradi pena tobenganaka makasi saranga na tobenganaka te yo somona patron oyo akotisa na entreprise na ye patron oyo asali bino bana ebele eske patron oyo bana benga bana na ye pamba kabo nga solaka mingi ya mso na Valdi tambo na kobenga ye parce que Valdi azalaki neti
directeur na bino nyonso nasolaka mingi na bato mosusu bazali bacolaborateur baidor bokwala bambuta likasu tout le monde nasolaka na bango balora shu natunaka lora shu santé lora shu ozomonana te ndenge nini parce que lora shu azalaki mwana ya mayele nga nazo motu nabenganaka na manike mo mpe tobenganaka tokomami tobengani manike telema mpe ye mpe azalaka na ye motu ya mbutu tobenganaka kaka bongo sala pour ton information nga moto amemanga moto apesanga visa liboso eza kombo na ye sule kauka sule deja baje wana ya bato bobengaka badefa sule azalaka nao na mondi wana teke po apeso visa femme emona defa moto amemanga poto ye wana nanu ya liboso moto apenga visa liboso sule kauka ye wana lelo apesi bavi de loin bato ebele apesi bango visa bino esala bino plaisir te lelo fali apesi vie na so joka kabengele visa joka oyo asalela jibe bapromotion ebele fande bosala ta bemission ya critiquer papa chéri ke koma joka kabengele ake ozala récompensé pa fali joka kabengele apesa témoignage ya fali ti akufelaki mwana fali atiaki bambongo na ye e bajibe baya mitema mabe yango na dossier mwana chukajibe efasango rapide apenyali efasango mbala moko po ayebike makambo mwana ozoloba eza ya solo maobimisa pe ti njoka afanda na jibe ti makambo tu njoka asala pembe na jibe oke ti azwaki matanga maître chimiti kabengele bebe riko depuis kala wana makambo nyonso njoka azala asala bapromotion nyonso azala asala wana njoka ti azwaka baproblème donc jibe asutenaka ye te esalinga pasi anaki batémoignage ya nanga joka fali azozongise lisusu nalandi lisusu sampayo alobi espoir elongwaka deja makambo yazonga poto mais fali mpo balongoli na bombo Egypte amemi apesi 5 ans ya visa namoni mpe fali mpo bazweli Yaya Papa Rolls oyo aviva la musique bendo son aza Yaya Papa Rolls ya papa moko mama moko sikoyo ndeko na ngai Papa Rolls yano akomi warrior yano bendo son akomi ne warrior sikoyo okontinue kofingaka fali kaka obia otika na yo parce que fali pupa oyo ofingaka ntongo midi pokwa apesi yaya na yo visa fallait atali ba mabe leki na ya sala ga ete fallait azwi visa munene jo 5 ans oui je na montana sommet de sommet santé sila kia na kinya raisonnement lidusu nini na ozola sur visa lidusu nini na kozola sur visa montana raisonnement par terre totali santé montana bokoya ki par terre wana vie na ngai mobala sala na biso madova lelo quand même efali apesi bango visa eza mpo makambo mosusu mpe ya bien bongo neti makambo ya bavie moko boye toespera lisusu teke bazonga poto fali apesi bango bavisa bazonga afuteli bango na babiye makambo tu efalaki bosala ta émission bonkoyo bobeta matanga kara efaki bolobela te yango sikoyo bino bokotisa makambo badefa seke na bajeremi oyo Jérémy sous la PC visa na ba vie de loin na ba nani na ba mobiki ici na ba ida c'est que bango pe bo beta ba masolo buzoba bo kana mesusu makambo bato ba lesa YouTube na mbongo ya mabe ken akile ko bwaka nguna ngundu zo simba te ba tedi ebul bwaka nguna na defa ne ba jazz baza mukanda ken akantia ka kokelo ba munoko kaza defa ba pese mukanda nzoka batindele ba tester na poto kuna faut ba tester oti oyo sikoyo maloba boye mon frère soki nabemi yango awa nabemi yango sikoyo na l'état belge est-ce que ça va tola retrouver place oyo ngai nakendaki kobwaka kenga nazali defa l'état belge pele yoki
ozala visa mpo okotaka ti awa. Omoni oyo nga nazomela eza mbongo na ngai na sombi. Ndeko akoka kozala na vie ya boye te. Ndeko akokozala na vie ya boye te. Nafandisi nga naozela mbila leka mbila quartier yo ozosakana na mutu moko boye aza na adresse ana composition de ménage ya mboka oyo yo ozosakana na mutu ya bongo. Ozosakana na mutu moko boye ba champagne eza na ndako na ye, ba vin, ba whisky, ba biloko ebele ebele boye. Yo mobali na yo pamela boye, yo ifo ofingi batu na internet ofingi nde ozwi mwa mbongo osombeli ye ya kosombela sava kosukola ifo osombela ye. Yo ozosakana na mobali oyo azomela esila te eza ebele. Pe mutu azolobela ba bêtise aza mutu oyo amela pena biloko oyo ya poto asombi yango na poto. Pe azomela yango wapi na kati ya poto. Yo mobali moko boye oza na ye kuna ngungi. Mobali moko boye na ngungi na mpese nyonso ezotourne tout autour na ye. Yo sikoyo ozosakana na mutu moko boye oyo babiloko oyo eza bafoué. Si tu vives ma vie net, ma confiance, l'homme, il dit, n'a pas ni na mon fleuri, n'a comme fan na ma vie à poto boé. Yo saka na muto vive ndenge moko na jibe, na wera, na kofi. Yo zo fungo na munoko na yo. O saka na muto moko baza même condition de vie na jibe na wera na kofi. O saka na muto moko boye aza para responsable salon ba kiti za ba cher. Fiston Gusani ya Saraki anza na peso. Mtu mmoja ya zan ba table ya cher biloko nyonso za lisse. Yo mobali ya mtu mmoja ya kotsa kata 1 euro na poche na ete yo no sakana na mutu oyo aza na standing moko oyo kofi azo kamwa me keni lex ya bo azu ya ndenge na koma niveau moko na biso yo de yo za mtu do maseki ozo sakana na ye o sakana na mutu Patrick Kalombo. Patrick Longitima, oncle Patrick Amisama Julienne, Joanne Salambi le millionnaire, Sœur Nanga Poli Lumumba, RBC Monde, Vieux Nanga Luzo Mbata, Zeti Kiri, Vero Kiri, Dani Pova, wapi vient na Patuka Pangala le millionnaire vient na Patuka Pangala grand sapeur Patuka Pangala grand sapeur mutu moko boye azomene vie neti Jimmy Bela boye ngubu ça okende critiquer mutu moko boye kofi azokamwa vie na ye makasi. Pourquoi pas pour na provoquer hein? Nakama bino fort. Bato va provoquer baza ebele Suzuki Luzubu msazani na ndakutie na poto ko provoquer ye. Ko provoquer na son nono, azana ye wana disponible ko provoquer ye. Poni bopona na place ya kota te po ani mutafandi boye pena na via poto boye. Konfia okamwa ngai Jiba okamwa ke bakitsa boye ngabu na kina na ngote me bino ba teti boza pena ba teti bo toucher na muto bo toucher kaka courage na bozo kaka mutu mwa fale okamwa bi bakintsasa zali bote kuna komi boye ba lix ebele boye ba parfum makasi ba fali ba okamwa me bino bo toucher ka mutu ba mutawa bo toucher ye kaka bino pena ba senzi ulipo banga mutu oyo ba ministère lo ba banga
Bango David bazana l'animateur. Il va toucher la bina tabango. Bazana bango disponible quand on critiquer nengo lingi po. Il va na vie les compliqué mais il va nous kaka ken. Bino pe muta loka bino na hebi mboka bakunda ete muta Comment te ko seka na ngai komi kosu moko zoya ya babosi pena makasi kala ko seka ya kinchasa zaka o seka bozo sentir ko seka mobo ya pasi o ba kosu ba krasha ko kolia bien te yo mwana ngana na seka o kabilo mo ebi mana mongo na no te dego ya sila kana sentir ba makile zobi. Nous avons ces cas de bourgeoisie. Il faut qu'on ait un mot de bouche, un mot, et on va poser la peine à respect à battre. Tout le monde va se miner le bakobenga, il y a des autres mazoboya. Il y a un moutou, il y a un moutou, il y a un moutou, basa la métis, il y a mindele, il y a bazamaïke, bazobenga. Azoboya bango, il y a un moutou, 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 il y a un Bino nayebi kombo ya opesa bino sute Roli Musei ya Zetiki vio na Gauthier mascotte ba conseil bo opesa nga na oyokela bino sute pona bano ba conseil bo opesa nga na oyokela bino sute na yokate na kati ya mission na parce que makambo na ngina lobela dego soki mwasi nga répéter lisusu de mission na ye soki mwasi nga ye lisusu katanga na merci na loba so mingi te deuxième live vous allez et que bien